Suana to sukisa ki sete me malamu te. O ya infidélité. Libalo otolobio. Ya écoute monani poto moni. Bongo ba o bazo jija kango me basala kango pe na kobata mabaza tale kumbe. Bino moko boyebi. Et ya sali mabe ala ni mocha batu na basali porno yo. Ya za marié metala mambasali. Yo moko zo tala ngazo critiquer maman na consommateur. O sala mosi mobalo mi yebi. So kutene ala choli boka alliance. Pour mutu so tali ka alliance. O tali ka o penda a bien. Hein? O caresse ko isa maseke nzo kana na mino kolia. Ete so comprendre. Azana maseke te me ana mino. Minu yene molenya. Ete so comprendre chemin na loba. Tala likamuna misusuka. Ete so comprendre. Oye komeli bango na yebite. Sikoyo nakopesa faute soki eza mwasi ya bato. Soko eza mwasi ya bato, eza pe faute mutatia litoite. Faute ya mwasi. Koma yo bala mobali musia ko corrompre yo okendo mi pesa nzoto pa na ye pe boko matina niveau wana. So ça c'est libala, famille à moi c'est surtout baza. Bon, na tie famille po famille zo ka ber ya likamu comme ça te ba ko segment na bien et bimaka ba manka. Moi na moi chana ndiaza plus qu'un diable. Et bon ceux qui mobile ndaza marié. Ndeko nazo bano makambo landanga bien to soki ni page par page. Na lobi ke mobali atantaka na ekaka. Mobali ko mona mwasi na alliance. Awa ko meka chelito. Nazo bano vérité bali. Na ebisi yo. Sikoyo mwasi wana ndaza fo momi ya kitoko teme ya ba caractère. Yo moni bino bato zo chaka basi na ndako likolo. Etali bino. Ko benga mwasi na mbamba tembete zala pena na ndokondeli. No pesa conseil. Liandunda ya voix normale oyo batu ba choli mo kozana ngoti tongo elesi yo bien olali ata bacha musunito kozala lesi. Ki oli asoso babeti maboko na quartier batu babangi na solo nzoka ya nyongo. Tanto piaka au koto na nyonga kukana. Molo ko zambongo ko rembourser lo ko zo choli to yo privé na balard nzoka nde pasa liselo ko moko afuti ba masumu wana. Net exemple ya baka ozolo ba wana. Soki mutasele loko wana filmer. Yana makomi balé na quartier na solo. Ou bien compte à rendre na likamo pe ba sala kai na nkuku andimaka te. Pour exemple batu misupe akola kana na yeba na kate alingaka mwasi moko na système a pauvreté atela ke motema mutu moko mbongo abotola mwasi. Ye peta nzambe ko sala grâce a komi na mbongo. Ali akompe loka confiance a kala kaka na mwasi ne longwa kite akoma ne pe ko kota contre rendre na basi misusu pe babala balato passer bango César c'est que ta César. Soki pe bongo te to commande eloko moko te mukile zo tinda mutu mtazana ndenga telemelela. Nete so comprendre. Alors sala boy, faut kende mbongo kutana makana poche, mais ndenge yelaka to yebite. Omoni kindumba te même na poto basi ya ba roumain. Na ba roumani kuna. Ba ko sa kindumba na France ya blague te. Mais ba ka mindele. Nete so comprendre. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo apiba mbona ngapie ya ona préféré na sala ngavio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence et rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité dans vos maisons, dans le métro, partout où vous nous suivez, puisqu'il y a des ceux-là qui ont toujours l'habitude de nous suivre à partir de leur cuisine. Il y a également tout batala rabiso dans la chambre na bango, batala rabiso na misala, dans moment il y a pause, il y a repos. Le cas il y a Afrique en Afrique du Sud, bato car wash une fois à la pause à otala biso, moté na binonyon surtout parce que vos otala biso est belé. Alors bon, continuez encore à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous.
Mesdames, messieurs, Binotu Oyobo Pona Biso, merci Nabino. Merci à notre sponsor Yadjani Sita. Tsongan Poutou Bangamichuri depuis Switzerland, mon vieux Anzulu Cable. Nicolas Zabon, parce que depuis Yadjani Bandati Lelo, Asi la raté, Azalara Boye. Merci à Yadjani parce que on s'en va bien. Merci pour la auto ça les biso, billet avion déjà sommes les biso, sommes les enfants qui n'a déplacé, mon qui n'a que au paiement. Merci Nayo. Merci na Bandeko tout Oyo, Barota la biso. De part et d'autre, nous avons JL Lukombo de Genève, merci Nayo. Claudine Bossaou, merci. Mami Mwanda, moi c'est Kitoko, Asolara bien, Sokotali Okumisinkolo parce que nous avons Mutasalae. Merci aussi Nabandeko Nyon, surtout à Talarabiso, le vieux sage, donc Joli Mwamba depuis Paris. Merci na Eugène Banangisa aussi, à Talabiso depuis Paris. Merci Nabandeko Nyon, surtout à Erogal, au Batalarabiso. Merci Nataboufa Top Modèle. Nous avons une seule femme, véritablement femme d'affaires, Chouchou Natati là. Merci Nayo, merci na Malolo Loris, la congolaise. Pour Nagnon surtout Oyo. Bossa la Bota la Bisso. Merci na Z+. Hein? En tout cas, Mboteskozota la Bisso. Alors, mesdames, messieurs, sur ce plateau, nous allons recevoir encore notre invité Oyo, Bosenga Kaye Mingi Mingi Mingi. Merci na Gédéon qui est à la prise de vue. Jordan Panzou assure la réalisation. Merci na Bandegotou. Merci à mon frère aussi, alors, nous allons recevoir Pasteur John Toli Apete. Sur votre demande, Mikole Bele, wapi pasta. Pasta sera suspension. Mais seulement, ils ont la totale par rapport à Caneva, tout programme, il y a pasta. Azam Moutou, Azam Mamne Fassala. Donc, ils ont une émission. Il y a un moment où tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es pasta, tu es libre, tu es bango, et là tu es libre, tu es libre, pour bénéficier de ma pasta. Pasteur John, bonjour. Bonjour, Ndoukwale, Kitoko Makasi, vraiment merci. Santé-le. Kitoko na base, nzambe penda, vrai bar koto. Ndoukwale, moi, nzoto uninganeza te? Te, Kitoko, naza, obike, zaka kino, mkileza na bandenge na kandenge talaka ndingo zaka na car na yo wana mukomsoko ya bo tamboli bio kocho park yo na tongo pelisa boko pela so bito kanza mutala la pembeni ndia asagi ma manœuvre rien ndenge zala kaka mais en dehors de ça anomalie zanga kateme toujours en forme surtout que yo za homme de foi do yo pena kondimande fo ezala ndeza moi belé tellement en tout cas côté en jeté vraiment carré de tous les quatre quoi vie Nzambe Tchapenda santé fanda. Vraiment merci. Si les lotis n'ont résisté, vraiment bolingone de kitro. Mais pas ça. Bandego yo atuna comment on est comment c'est extraterrestre, on dirait yo choc et la raté, on dirait yo et l'eau moins dérangeara peu yo té. Mais yeb sabisonan, o sala nene pour remonter choc moko eyeli, o sala né. Té moné choc qui o mali makamutuna nfote la choc alikam. Et ça voilà film moko zotala. Au moins des acteurs na suka gagner na yi siko ne bande bagay chango tong baso nyoko na prison baso la keke ba kate mitu na tongo le yo so tala film bagay na suka akoma maître abeta bangutu wana na kasho tala Rambo tong bakangai na songa na film ya Rambo tong sa ba peto yi bango so tala Rambo ne bande nga kemba na Vietnam mai ba sonzo libula diare mais tong na suka to timera nda beta bango boto le kemba fio akenda kutu na via ba paya le film bongo so tali ne bande na suka tant que tu es bandé, tu as difficulté à caca. Il y a Rambo, tu as dit que tu n'as rien. Donc, tu as foué à la bonne vie. Pourquoi tu as un point? Je comprends chez moi. Mon que tout est Zabi Bamba. Nasuka, nous avons un champion de base. Donc, la vie, à tout coup, exemple, c'est un Keni. Équipe de la Barcelone, à tout coup, une équipe de Zangatine. À ta Barça, on a gagné 50-0. Mais ça a l'air, moi, je banque à Barça. Why? Tu sais, comprends? Si. Eh bien, l'équipe est tout s'habiller. Au moins, c'est ce qui fait. Très bien. Quand tu peux, tu vas biter. Ça la boue, mais et ça la vie. Donc, il y a une vie, Moutoutou, on a droit à ce que attends, tu as habité. Donc, moi, à chaque fois, moi, je suis tout le monde a piaquer. Tu as une chance de salaire. Tu as une opportunité. Tantôt opportunité à jouer, on mettre le sote que na jouaka. Oh ya yebi ma muke par rapport na yo, mais njonga nena ki muke wana e kokisa esengo yo, e sala makamuso e batama yo e batema na miso moneka neti a jouaka te. Ça veut dire ça comprendre chez moi. Mais à ce peu la rapé.
so batande na groupe bato basekaka akobima mais na catégorie ya esengo makasi ya kozala te mais na besengo asa pe parmi babazwaki esengo na te so comprendre schéma toke na pete pose temps mutu angindi na $100,000 na mutu azotambola nazaki mama na pavala tala bakute na $100 alokoti parce que yebaki mutu abeti kopa $100,000 na mutu azwi $100 bango to esengo eza ndenge moko pe kuti bisengo. Ok. Catégorie à volume différent. Nde yango. Yaza na 100,000 mais oh ya $100. Ah ok na mama ne sengo. Nazaki piaka badie koti makamba nyinyi mbongo ndako pe na kidibe ko bima. Enta moi si pas ma bisa suka va là la keno chéri tika so se fanda po. Na ko ma blo ndengo de tout wana libala pe matinga. Ebongisi pe libala. Ebongisi pe banyonga mapa quartier. Ebongisi pe différent ko pesa mbote. Muta 100,000 ebongisi makambo. $100 pe bongisi. Mais ce que muta $100,000 za makamba ko c'est comme makamba c'est to kama bon mpani. Tanga paye card ye pena ngindi mais ya $100 robeta lisote ka ngindi po bomoni fete. Mais na kate ngindi be résultat makamba pale na ye. Omona pe mona bimina tonga zo seka ora kende ka classe ko lela. Mais tanga biuka papa je viens à l'école pour papa simse moi crèche à $100 le kota ki zo ma 500 rien na chiki. Mona so ke ne chiki on dirait donc ezara bongo chaque jour. Pani ni papa kuta ki ne 5. Junong maintenant moi si ma solo ka ne tia babis. Pani ni simse moi touche. Maman zoma 20 euro tiana kidiba zoma $5 beto formé ndeni banyonga mako kama pa o teke net ba exemple bazino ça fait là ba double nationalité ça comprendre ma nete ça comprendre ba moi si mutu mta kokisa sengo naye parce que bino ba kopesa respect na bimi na jipa ke yo biso takate pa kadara ye peta mabima malembe ata simbota batelo kumute ataka muto futaki nyongo maman parozora même ya OK papa en tout cas merci à maman pesa nga nyongo wana azwi pe le kuma catégorie à poa mbongo azwaki si mutu ne tadamu na ye nete so comprendre le moni respecter caro na vie kuta mutu nyoso kuti na capacité poa na ye soko déborder et monene belé tango ezanga est-ce que capacité charge fumi est-ce que biso to kopesa ngo valeur ezanga tini li papuna na nzinzi to tchanga ngo kate mais ba sanganela ngo 8 pe ko ma poa kilo ba me ko ma charge ko laisser bango tout na famille nete so comprendre parce que so moni capacité nzinzi ya fourmi ba fonyam o moni capacité ali onenga kanga mbolo ko mubime ka zolia o pese valeur or na fourmi na mbolo ko ba otala ka zambe kende liboso bango tu va vivre na zamba fourmi ko ta déborder ko tati na karo ba tuti libanda nete so comprendre moi na vie mon agneau son valeur on ba chaque fois keba so bo minzo ko mo ko sali perte makasi mais so bo mi fourmi mo ko sali rien nzonde bo mi bango tu ba nyama bikila mo nzambe po fourmi mo ko yo bo mi tanto za kitata bana na moi so tiki e veuve o tiki bana na orphelin nete so comprendre o tiki manka yo ko ba to ke bi fourmi pe na pesa kanda swing nzonde ba chaque fois ngungi kutunga na bo make sute na nzoto so mo kende tata bana ko bana mbimbi po ngana za mbimbi ya nyama po na ngana mbimbi ya ngungi po so beni makila na ngata ko so ko beni makila na ngata ko lesa bana ndenge nini nto terga ete longba so ban yomoni bangungi bakana facilité ko lia ba tu peux te pesa bango temps si tu so to nimba mais nyama loko ligoro do na no lia isa kapetete ba so le wa bango ba poso makasi nte so comprendre ngungi abo maganzoto pa so kuti bato mona ka facilité nyama pete ngungi a se retrouver que ça ko neti mbimbi mo yo fele non ba kan maya loba ba mbimbi ne biso maya loba ba fourmi biso po mutu to aza piaka so kutana na 500 maya loba ko beta système de jeu moi suka la frère li pas de c'est ça comprendre parce que na besoin de périmètre ya caro ya ko la technologie ya ko bata mana mukili po ba sagesse ya ko yeba lobi ndenge ça pose un écart à ko déborder ba carotte c'est leur capacité pour nza batiela oya ko violer droite non peut se conseil kende le ce que tanga matike ko kisam ko cha mitu ka danger na prince ça problème mutena mutacha ki veo na prince na mutacha range bo saka na prince moko kwa do moko roulage moko mécanicien moko parking pe moko ete que parking ba jiba ko chongo différent na mutavewe te non ça va parking. Alors pasta nani quand même avant to ko taper na momo zindo ya makamana biso certainement il y a ezamba to belo atala rabiso alors ba olinga pété que to le kaka bongo parce que mingi réseaux sociaux a saturé na o etali mama ba sextap c'est-à-dire que vidéo moto azui a me filmer acte sexuel et loko ezalaka privé ezalaka le moins intime et ko bimana misu ya batu boye et comme ko betsa batu mabako
baiki babengi babien ndenge nini Alain solo on a pas ça John yazomona mambango ndenge nini mais azolo baté ndenge nini yaza motivateur orientaka pe batu mais pas ça John comment on a peut-être batu belé kobenga yo batu kobenga batu kotala mambo zo sala malelo na réseaux sociaux oyo tu ko sala par rapport mamba vidéo ya ndeko na biso za artiste et musicien yo na kotala ngo selon yo ningo raisonnanga oki koloba nini te acte ça de faux pour salemi mais acte on eza esengo pesa ki bolingo biso so toyebi ke zaka bien nete so comprendre chemin na pesa elo basali pona bango baleza ki kitoko parce eza kitoko pona bango eza bolingo nde basalaka ce que ça moi na bien exemple na pesa ce qui moi si na ngamo to sala alliance to filmane pona bolingo et vous allez mabe ce qui to publier na miso bato comme lokola to miteki ki bomoto na biso poli molumbu nzamba permettre to tambula mitakala po sinon tente to kotamba mitakala ti lelo même badam na eva bazaka mitakala me batimba magite na ndenge mitakala le komi mais zaka mutakala moko nzamba visipa bango miso ba zaka mutakala moko mais différent neti banyama mitakala mais banakate bakantoka bazaka soin pour comment nyama soka sécurité ba ki waza salito za propre mais bon tout bazaka ndo balongola pour se le bon tenete lamba ba tia festa sika nete so comprendre mais banyama ba ki to komi mitakala soki posa nzote kanyi muninga nde ba to komi mitakala pozo ta su munena nyama ta otaka boru ya linga kawana so bolinga sili bazo balati bilamba pour poser sili image ya mutakala ekimi nete so comprendre si on bazaka ka mutakala na so peso schéma sikoyo problème na biso batu eloko wana ton natali ezana bakati ebele yemoko nako ya molimo ngana ebisi yo tala likamuna misusuka nete so comprendre oye komeli bango na yebite sikoyo nako pesa faute ce que za mwasi ya batu soko za mwasi ya batu eza pe faute mutache litoite faute ya mwasi koma yo bala mobali musia ko corrompre yo ok no mi pesa nzoto pa na ye pe boko matina niveau wana so ça masa libala famille à moi sans surtout baza bon na tie famille po famille zo ka ber ya likamu comme ça te ba ko segment na bien et bimaka ba manka moi na moi chana ndi aza plus qu'un diable et bon ceux qui mobile ndaza marié ndeko na so bano makambo landanga bien to soki ni page par page na lobi ke mobali atantaka na ekaka mobali ko mona mwasi na alliance awaka ko meka chelito na so bano vérité bali na ebisi yo sikoyo mwasi wana ndaza fo momi ya kitoko teme ya ba caractère yo moni bino bato zo chaka basi na ndako likolo etali bino ko benga mwasi na mbamba tembete zala pena na ndokondeli no pesa conseil liandunda ya voix normale oyo batu ba choli mo kozana ngoti tongo elesi yo bien olali ata bacha musunito kozala lezi ke oli ya soso babeti maboko na quartier batu babangi na solo nzoka ya nyongo mukolo bakoya kosenga o nyongo nde tokokama soso abetaki tolo jeudi ezaki nde bamanka boye boni sasa na zetiranga c'est 4000 ba tepsa c'est 4000 lungwa Alexis je pense que na nyongo mais oliaki atango zoli yango tokena ba mesa kutoleki na ndako totaki na 4 lopango lokwa centre match po tous les 4 portes ndako bamona olingo bomba mabaya na biso likola soso na wana lamba ndunda ba voice ba lamba soso tinda moi ça que nous sortons mbale au moins qu'il na campagne ni sur zolo ba voice soso ba voice beti na zolo kizunguzungu na vertige comme moi ina bakande donc amika aboni kana na mayengo combien de fois kwa nini waki na ndunda yomoni keba soki mobali aza marié mobali aza fautif mobali aza infidèle mais peut-être ça se comprendre so moni mobali abala aza na alliance abimi na mwasi mususu faux mobali pena aza infidèle ya tembe pena tango akala bando boma baona mabanga po mobali obali elanda la Hollanda tio comme na niveau kende ko bima olinga mwana mwasi ya mususu ata mwasi na za marié te ata za mwasi moko a célibataire soki olingi ye lobesa na engagement ke okobala lisusu ko ma deuxième bureau pe na ndenge na yo o avertir mwasi ya liboso wana ngana tolérer na te so comprendre mais soki kaka ba posa ke ya mwasi donc on ba chaque fois avant otia mwasi na ndako ninyo ezalaki différent ozo ki est pressé moni ko kokito comme ko tia misu libanda sikoyo muto yo ndimi engagement na ye pourquoi soki simisu wana ta fasa la kanga lupangu to geste lobaki te niveau makoki na yo na kolinga ko fana oti liwate po ekosimba te na luka makoki nga na linga ka bonso na kute nango na bouger te pourquoi bondima kaka bo pesi muninga kilo ya charge ke na lingi yo
ezala mwasi to mobile moninga koti na confiance ya vie na ye libela yo ekotrahir ye na katikati nde berere ndomoni biloko ezomema biso boye ngai na kanti ezaka mpona bambongo mena kote eza mpona mbongo te eloko mosusu mpe ezwaka role wana eza lokumu ndeko ndele ndenge oza wana ti olekaka nosaka mission wape na bambeba partout ya bato batielako kapo bapointe lokwa cible sans le savoir nazo banofre okoyeba te sikoyo faute ya mutu mosusu napesa yango najijaka te mais natelemelaka mabe mpo toluka tobebisa mabe ane koya mpo mbala nsima ezongana te nate so comprendre nalobi lisusu likambo ekomeli bango tanto kota mwasi to kota mobali moko eza façon na ye ya kozala soki asali bongo tamonaka aza mal à l'aise eza ndenge na ye fe komelaka ye bongo mpo ye moko amiyebi nate so nakoba nini yo suka na karo topesaka likambo yango faute me makambo ekomi wana toyebi te mpo lelo bokopekisa borepare ekoleka mikolo ina ne deja 3 omonaka mbeba wana ezongi siko ezongaka mpona nini domoni ke bakoluka milinga oyo ezaka soki ozoluka milinga mpo bobomango na liputa bino nde bokozonga misu mpasi ondire bipoti na apolo bosuka nde place ikoni ebandaki moto mpo esala milinga eya bosopa nde koni mai mpo makambo to elala nyere nayebi te so ozocomprendre nde omoni shema ya mikolo oyo yango omoni alobaka chaque fois ndima otambola ozanga mbongo ozala na dignité partout ndenge nzambe atinda bokomona ngai na porte église te mais conduite na ngai ya vie lokola natosaki hiérarchie ata naleka mabe mais so natambolaka na mwa vérité ndenge mokili esengi ekokutanga kaka na lipamboli pourquoi natosi hiérarchie ya mokili kobongola motema nde koye makambo ya kosala oyo nzambe alingi mpo tokutana na kati ya lola mais droit ya kovivre mpe na mokili atoki église te epesaka mpe lipamboli soki otosi hiérarchie exemple okendaka église te osambelaka te mais soki kopa mbongo ya mosala ye ozaka courage okende kopa mosala mbongo ekoboya koya mpona mpo osambelaka te ekoya nalobi mabe base soki mbongo elandi yo atoki église batei yo te soki oza na ekonzo ya souci ya famille nona bana mpo bamarché nakosala mbongo aspecie nataka na ekonzo ekomata te ekomata soki ocrée de te namoni toteka mpo bana nga baliaka mwasi mpe eza na kope moko be mpo tofungwama mokendaka église te na te soso comprendre soki ozwi calcule kotosa hiérarchie ya mokili soki obi kosala ekonzo papa bakopa okomata te okomata mpo nini loi ya mokili to aussi mingi lelo mpe baza na contraire bazokende église bayebi nzambe bayebi soki kotosa mokili ndenge esengi te mpo bamarché batiki nyonso na kosambela lokola babike bosambelaka mingi boza ya nzambe bokozala mitu mikila te bakanga maboko bazosalela parons bango bakoki kosala ange akosalela bango berere okuta na ntongo mama na prière so abetikali bakomuke jésus aselekome alleluya bokokokanga te est-ce que prière okosala soki olamuki na ntongo mokate ti 19 elibi mekotonda na prière manka naza eso vérité mais pasteur John en fait lelo nalingi tozala moi plus explicite actuellement tokomomona yebi te soki eza par rapport à siècle présent balobaka to ekomi likambo nini mobali aza na kisasa mwasi na kati yo te place wana tosukisaki se te me malamu te oyo ya infidélité libala oyo tolobi oyo ya ye kutu emonani mpo tomoni bongo baoyo bazojijaka yango me basalaka yango mpe na kobatama baza tala ekumbe bino moko boyebi eyasali mabe alali motia bato nanana basali porno yo ye aza marié mais tala mambasali ye moko azotala yango azokritike mama na consommateur ozala mwasi mobali omiyebi soki te na ye alakio liboka alliance mpo motu mosusu otalika alliance otalika o penda abien okarese koy sa maseke nzonga naza na minu akolia ete soso comprendre aza na maseke te me ana minu ye nde molenya ete soso comprendre chemin na oloba salaka attention ndeko na nga yango moni kote nazongisi moke ndeko nazobaka chaque fois afopesa moninga confiance na libala ndeko na nga okoboma nzoto na kolinga mwasi na vérité pourquoi aboyaki yo na ebandeli te atalisa bisene mpo éviter ozwa baide kozuka chargement mosusu baengagement mosusu andimi akoti yo banyonga kobomba bolingo na motema ti okomi nango kifunde bandi otonda lokola busha masanga na kati ya kodecevoir yo ndeko atoki elinga mwasi mosusu aza lokola mami wata aleki yo wana mais susi ya bolingo na kitoko ezaka différent soki kitoko ezaka bolingo nde basi nyonso ya kitoko batula te nate soso comprendre nga eloko wana fo kobeta se te kitoko alibala ezaka motema mobali ndenge alingeli mwasi na ye ndenge mpe mwasi alingi mobali na ye nga mwasi nango koomona eloko kisimbi eboka kantine etali yo te
ngande na lingi ye wana bolingo na nga na te soso comprendre et dépendre na nga ndenge na lingelo li etali yo te ndeko na bano makambo par amour nde biloko musu na zo ba comment muninga pesa confiance a kotioti na kiesi ya motema anga kanga kadena yo ko misabisele limabe sikoyo tango ko boyana na yo to alembi yo talaka confiance na yo pesa ki na motema e elongwe sikoyo muto ko linga na sima ko tsesu na confiance lokwa ndenge anga ka cha yo te na te so ba lokuta domo lelo yo mobali mususu ba tourner boy na mwasi na ye par bitin lokola ngai ba boyinga to mwasi na peki confiance a trahir nga pe na komi na nga etuteko ekota nda mona ki mususu na bana ba exemple ka mike ngabi jeune garçon so bi mana ba mpaka mama boy abi pasa mami na chala motema trahizanga na kuta ya fraga yo na koma na nga ko ya ta koko toleka na bi oto tumuna ba tuta pasa bo tuta se kweya na ndimeza ka charger ko ya ngabi asape na ko comprendre omoni solo anyesho ke za moko ezaka na solo gaz makasi so basali rassemblement ba nyebele ba boka za su na solo makasi te et comme le quoi solo toxique pour la communauté est-ce que on comprend na lobi wana ona zepsa yo na bien ndeboye nde na zebisa ndo na ba no frère tambola côté mulangi moko ezoko soka makasi côté mulangi se belele comment on soki bien te n'est pas ça est-ce que eza na ngokaka ni balobaka que développement est-ce que ça quand on bien que non ça dit que évolution ya monde to ezanini est-ce que les alaka très difficile au monde moi si bovana moi si hôtel bamba ba vidéo mais les autres comme moment comme très fréquent mobile za na poto hôtel filmer na l'accent na côté tiana no boy ezalaka so bi pena privé pas ça pour venir ezalaka ne ba téléphone ku tuzaka kala vidéo ezalaka te mais ezalaka tuna pona nini ezalaka pona boy yoka lisolo seria kala tango telefone ezalite portable te ba telefone za wana kala oya ngingo wana ngringi ya singa mais mutu mususu akozoza pe mwasi ya bato asali na ye ekobo to mobile ya bato sima kosala na ekobo ake kobetela bapiri ye lisolo esali ya video nate sozo comprendre eza video babule pe ndenge ezalaki ndenge video ekoma ndenge pe yango ezalaka omona ke pe momalembo omonaka ye eloko te na bimi na yebwe zero nde tokanisaka yango te kutu d'avance eza boye ngape na satandaki te ntango abete de bamasa ne 3 4 5 yeba deja basali video ntango bakomona ozoleka ata bango bapesoka mbote boni oleki ye babike masa na biso ateka yebi solo ke mwana mobali oyo aza na ye zero ou bien mwana mwasi oyo mpe aza na ye zero video ezalaka nate soso comprendre video ezalaka ono zo yango na video bapwatana omoni fio na bimane ya aza pamba okosaka bala mete nga na profaki ye na tchele ba moyen G surtout bana basi mingi bokeba na système ko dénigrer ka mibali sans cause pour moyen tanto piaka au koto na nyonga kokana molo ko zambonga ko rembourser lo ko zo tcholi to profiter na bala ntoka nde pasa liselo ko moko afuti ba masumu wana net exemple ya baka ozolo ba wana soki muta sele loko wana filmer yana makomi balé na kato na zoloba ou bien compte à rendre na likamo pe ba sala kai na nkuko ndimaka te po ezana batu misupe akola kana na yeba na kate alingaka mwasi moko na système ya pauvreté atielaki motema mutu moko mbongo abotola ye mwasi ye pe ntango nzambe akosala grâce akomi na mbongo ali akomi mpe lokola confiance akala kaka na mwasi ane elongwaki te akoma ne mpe koya kokotisa contre arendre na basi misusu mpe babalabala to mpasi na bango ya césar sekete ya césar soki mpe bongo te to commande ya eloko moko tonge mokili ezotinda mutu mutu aza na ndenge atelemelela nete so ozo comprendre alors sala boye fo akende mbongo ekutanamaka na poche mais ndenge eyelaka toyebi te est-ce que mbongo eutinamaka mabe na wenze déclaré te bosanga te na wenze bosomba te na kuta ekota fo esalo ba bongo et alors avandaka nye nate comprendre vie ndeko nanga conseil nazopesa yo période toza komate très attention excitation makambo comme ebele puis kindumba mususu eza su ya mbongo te ya baposa on dirait ndumba mbongo te comme ya posa volume kindumba na mukili surtout na Afrique ba pousse yango ezali na 4 sera badan kindumba ezaka na 1,5 volume ko apete bato wa chakati omoni lo mozo chakati na radio akita volume mais soki lo mo commencer matano femme to landango matano comme na
kindumbi comme na 8h30. Est-ce que vous comprenez? Moi si abala, to mobile abala, bazana moi si nandako. Mais na butu to na gidi ba kenda zo fungola téléphone ata la film pornographique. Ora sakana ode ana mbetu. Olingo créer méthode nini oya sikongo bagisa dikola moi so yo bala. Oh. Berera na tala. Donc mutu aza marié. Ana moi si nandako, moi si pa tandami na mbetu alali na ye. Yazo kota zo bima. Ou bien mobile pe atandami. Mais ya que soit film ya porno ata. Yango côté ngo na caméra te na tous les côtés. Moko na moko comme na ba jewana. Tantôt ça na libala makoma me content. A c'est pourquoi moi na livre et on komela yango. Olinga kusala ngote. Ndeberere. Yo mona ba chef ke bana mafuta ko ibe telisa mbango koleka yo moko privé. Kolo mafuta hotel ate me yo mtozo iba hotel. Mo ibi mafuta atela kama kasi. Waka komi na tentira au sentiki on a soka ya ka mukiona. Tika na so mango pom tanga so mpe mo papa wa esili. Moi sabatu boy China ndako oyini. Et puis moi si ka yo China ndako ndeka na osana posa ko lula yi. Question ça célibataire no roboya yi. Moi si pe na so linga yo tantôt libanda ba se bele bele ke na kitoko. Comment na so tinga makana moi si ya Alain. Motema likundu. Faut tout na likamwa na na poisate. Azana choc moko uta nango to écouter to ba bambeli comme condition. Na tous les deux côtés. Côté moi c'est côté mobile. Ya moni keba. Et faire le koyeba mingi ndé danger. So ke na mboka ba l'action ke ndeka tout drone ba kolomboka to ça. So moni nzelango mula moni côté mais so ke kata na zama na kito za ra kurso ke no nyata mama na bolita nye. Zo mteleka ke na saki pesa ke ndo sumba tiki nzela sika. Yobi le ka tui. Ma ezate moya makasi. So po longolo ko makolongolo ba bengo liboma. Okobaka lipapa to kotamba na solanya ba tebi mukumba te. Ato pangi kutu so pangi kunde etika ndisa solo. Okoza fièvre na butu hein. Et puis ça ka fièvre hein. Na jebisa yo hein. O ma minyata nyata nde mukilo moni. O moni ndeko nanga. So moni nzela tout droit landa. Mais pasteur John, est-ce que bolingonde est changé? Do eza batunde ba changer parce que le lot de nos jours ozomona ke moi na moi si Anne a 18 ans, 20 ans, 22 ans, Azan on a flair d'âge. Anna ma coquille, Anna a beauté où ils ont attiré dans le bateau. Mais au moins, moi, c'est comme si Azan a sûr y a beauté na yete à côté Gambela. À côté pas mère moi Azana Kingabo na sekuna. À côté pas mère moi na njili so brasserie na sekuna. À côté so na kisen so na katikuna, keso na monga fula na suka. Et ana ba mère oyo ba sokola basi. Oya côté on a sokola yo. Na multiplier ba chance. Oh kala to yeba que moi si déjà sur Azana âge mo boye, il y a fleur âge 17, 18. Déjà ça moi c'est très attirante. Donc mobile to Azana besoin ka azwaye. Mais comment expliquer que lelo moi si Azana no muke, âge pe muke mais akomi ko luka abaki selo mo po abenda batu pe menaye. Bolingo échanger to basinde eloko bande ko benda mibali za la suste. Te bolingo tikela ka bolingo mais condition ya mukilinde dévier makamunyo c'est comme si ngolo kola mabe. Basi susi na bango ezaka kende mabala. Mibali bakana susi bazwa bacha basi na banda kupo makambo ekende. Siko condition ya génération touro yo mobali yemo ka somona nanu condition ya yemo ko nanu ko s'en sortir comme passe. Quelques-uns des la banda na 1 comme 6. Lelo comme passe que baton basi bazomona ki mibali baso benga bango penza ko tia bango na banda kuté. De comme le ko baso retardé, ba comme le ko net na retard. Siko ba comme ko luka mibali bazana makoki po jamais otama na balma ki mbala sana makoki. Donc moni basi ba comme na système ya ko forcer chance. Ti ba kende basi ko bango ba kutemba la papa mbate hein. Eh, on dit parce que la pamba. Non ta ki ba kesi ko le ka poka benga na ke ya. Basi ba comme na beloko ba ko lo mobile. Do ba gangolo. Ba comme le ko la ba to kalo to ebaka o ba na moto. Soko le ko sana mbonga timbe ko sana mbonga. Fatinga mo partout ko yiba yo. Pour combattre bele ba yibika ye ayebaki. Ba za mitema minene to ko ti taxi pa mati. So ko kite wa kiti azo kengelo ka garde ko. O matibi sasa tika pembe na yo tio mona kina misha kiti basi pe bakoma soki akoti kuna ye so bole ka wana mo loko ka bopa ona yemo ko ibinde mama na simba kie e oningisa yi côté na okaka tio mona na so ba no frère parce que basi mi pe ba na souci ba kene mabala men ba ko kenda ngo comment biloko wana ngo pe na ba chaque fois donc loko lo be bien nzela mingi ba kenda ko bakisa surtout ba jeune fille comme Saranga bo bongisa na no comportement na bino. Comportement joue à Carole. N'école tout le monde a bana bazama yele te mais l'école ko yake école na propre to sa ndenge école 5 filet. Kina kingo. Azu 45% école ba 5% au fait pour la conduite.
basi ya lelo kitoko eza na bango ebele oyo ezosema bala comportement fille moko akota na makambo ya minene maintenant akomi na niveau wana te mobala azobenga ye azobanga mwasi makambo minene boye mwasi omboko benge bofandi masone kaka ya likolo ya ba budget na yo budget ozobeteke na obombe nango ye azobeta ba budget ondenge ndotinda kaka shawarma yo budget ke pecho so na tia litoi avec $300 na ozwa 100 okati mpo na garantie wamasolo motema na ozwa 100 okati mpo na garantie 50 na paye mbetu 30 lokima TV $80 be 50 na kopesa bando débrouiller ngamo na tkana tant lokola kope eza na bundaka tango feno baka petit na nana ba projet wana non nebisiete petit na wana sa secret tango ba komela ba secret likolo wana ba basi wana tango bayaka parce que tango sonne ma sebo yako tsako Android ana mutu tazota kuti fota mundele ela sike na lingi yote eza en attendant wazo saka azoyo kaneme ala sede ba page ke na lingi de makambo yo yo soni mezo tanda bika moni awa na te so comprendre wana omona yo za na budget 300 na mutu yesu mona ka bandi ninyo kitoko on se tuna nini na linga ninyo fort on se na total boy 600 oka ya on se ko bantu neza nini yango oka kasi te ninyo te za soka microphone ba kama komona ba momo ezano ba otako mikolo renye fort nzo ndi pas aina ngo ezaka $150 apamba ngafuna sango na zwango akoto ba périmètre carré ya tango bandi boy budget 300 pona budget to banda ya bande loko ka boto koma nde presse basi ba mitulisi na génération oyo jeune fille asanga mobile soko maina mobile ba kende likolo po ba sundola ye ba meme ba tikele ma $10 to $20 e ko renya na shawarma na poko na taba unité bi maloko neti prêtresse mais na suka ba sundola ndo moni ba silisi ba se bela ba jeune fille succès loko ba malalo ba fibi mbango ba bwaki na nzela abala te me ba tikele loko lila lesila mai na ba fulmi ba matela ngo sute po se to matito okuta so ya mutu eto leka akomi kele jeune fille akienza kele na miso mibali o travailler ki wapi okenda challenge nini parce que il a challenge à longue déjà disqualifié akomi seconde chance po simba fa luka ba tentir moko bakisa bando luka ba kabelo pene mystique il faut ça pene doki a créer ba jute ba ko doki na habité on a la vérité comment moi na moi si na âge ba 16 17 21 ans le bio âge à fleur mon côté ba boti teto aboti moko mais na habité mais au préféré moi si moi za ba 40 ans on se pela tant on se pela moi si moko ta maman o ya bota que jeune fille wana périmé avant l'heure bango balingaka bongo so tuni atikana ba jute de valeur komata manasima ba moi donc c'est comme $600 comment forcer ko ngenga nazo ba no vérité to forcer ba biloma mo na bité bana ba chiona ba tale belé goudire ce qui nini donc mawa nazo ba no vérité bango ba toza na politique ba biki no mobala muto za la raté so tuni mobala muto za la raté na oyebisa yo na o juger te to beta lisolo ndenge makambo iza basi ebele ba mitiki o ba kota mulongo église ba kende dukande chance sika moto makala soki ezwi succès renye belisi biloko etikalaka wana etiko mandika po balemisela ngo safu eza so po batia nzungu mosusu na moto etuka te ava batia nzungu mosusu fo bokitsa nzungu bozwi makala te boningisi nano poussière nyonso akiei seke tolongoli ngala ya liboso so yaka na makala tia zoske pepeli pepaka omona soki aremonte apesi seconde chance bafille bakomi fo kota na deuxième système wana foma ningisa bango susu makala bapoussière elongwa baza su makala sika batia wana nde lupemba nsima sino te mais ba jeune fille onani basala mobulu te mwana mwasi asa mobulu te ata komi na baja ba 35 ans soko omoni ozaka na solution dire ajaka omoni basi ata bawumeli so pena mobulu asala te bangengaka lokola omoni moto makala so otie na mosika sa otie eloko esaka lokola ezoningisa mabele osomona prince na 12 heures neti mai neti basopa basidi neti mai moko ya ngenge wana bayango ngenge nde mwasi fo azana eloko wana so osilisi kobima mana mibali mingi omona te mwasi soki azana na bino mbali tazaka elongi moko boye so mana mibali mbalambala omona akoma lokola mona yango te akomi différent
asa ko le fungola pe yindi si pe tom se foti si ye on dirait pile si mu pepe après ça ko zonga ko remonter ndam tango zonga deuxième fois ko zonga normal mais so ko connaissait ka oyo yelambo ke ndaita ye yelambo za vite ke ndaita ye ba modifier yelambo totali ko taita ye donc ya komita ye oh do ba modifier déjà yo mto tu na ngai ya na te sona bi mabe o te so comprendre que lo mabe te non ya biso ndenge ça faux ba tia seconde chance ya ba pupola ba ngona ba kitana nzungu na moto ba zuma mbabola poussera longo atika no ba ko ba pona bango poussera ne botutu lisuma o sala kala e bwakama obesa ki tura liboso mbango mais saba lela yo to ba tele ki on ma moto saba lamba deuxième fois ozongi deuxième fois ko na moto to ne ba tele ngoma ya fufu pour que ne dibalo fan combien likola ba $10 après na vie mbango nde ba kene ba vie wana o ba mi filma mita kala ngayeyo mwasi moko so mitanda babalo te mozoti no man ba photo pe vidéo te mais ye mo ka se publier de o ka ke challenger azo mi luka do na ebité ba misusu kindume comme lokola ndeko likola ba $10 ba $20 mama nanga mwasi aza fleur mais ba nyama mibali ba bundela so so mwasi moko ba pesa ke mbongo te mais ba tigla ke titulaire li karamakasi nete so so komana comme na olo et le bébé. Mais en fait, le pasteur John, il commence mingi côté à neto to la mama bandeko basi awa. Tout le monde appelle le monde bandeko bel na poto bazo là par rapport à génération c'est cause à na kisa ça par exemple. C'est-à-dire les lots monde qui non ba non pena neto to ba bato ba na fleur d'âge, ba traverser fleur d'âge. Bazo qui peli sous-souté. Mabala bato ebele na poto e panzani mwasi akenda na poto a força bengisa mobali. Mobali ya poto babunda. Tant ce mobali pas kotsa na pelo ko malonga pété mais au moins na mobali azonga kisasa koto azo mwana moko ya muki mwana nazo troubler mutu tina niveau ko bebisa même foyer na poto. Alors on se pose la question mais quand les alara que non mobali ya mama leki mobali ya sœur na biso mobali na ko simba kuna te mais lelo e community kaka na wenze moko ya bitula soki wenze nini ne oloba c'est-à-dire esenga na on kaka donc ko forcer ko tuté atoza na 200 ozwa kaka nyoso ti ko ya donc ozwa kaka. Est-ce que ça pour ko perdre espoir? Tout les gens ont le consommé écoute. Il y a le consommé. Et ça difficulté ce que l'équipe m'a cassé et perdre ma cambre belé a raison. Difficulté en Afrique et ça très fort même au moment qui ndumba te même na poto basi ya ba roumain na ba roumanie kuna. Ba que ça qui ndumba en France ya blaguité. Mais ba ka mindele. N'était ce comprendre. Pourquoi ba que gagne peine ba ngo tikali kanzela na moko. Na makambo tout ça foiré côté antique simba gité qui demande sauvegarder na la lip même en Afrique ba fille belé bazo mona ba famille ba kolela ba manka bazana posa bazana page mobile ya force ka vite neti mwasi mobile ko forcer ne fika ko bima tongo ko luka li papa gagner moi si tu mona ke calme lokola bima te série fa na ndako ba ina ko tala ma solo ba théâtre nzoka nde ba na souci à vie ma casque ko le kamibali mais na moi mibali ne ba bima lokola bango ba lingi fi ko le kabasi nzoka basi ba linga ba vie belé ko le kamibali moi si alingi na posa na azwa na nini demande ba kota na poche privée kindumba boyo mona fimo bozane bondi marata bimaloko mona malamu kuna mobali ya papa koko papa ngope marié so mena voiture memio quand tu kola ketika mona na classe na université nzoka ba ki hôtel donc moi c'est mon rush ba mona papa ki na université le kanoki mona kotika na retard nzoka ba ki hôtel le hôtel nete zo comprendre donc makambo wana nazo ba no ba vérité donc mona fi wana siko tanga zonga na quartier na bango osani ba maman ba kolisi ye pia ke le kaso même lankutu ba biloko ba liana nuté mwana zana poka boy e oye mama minyango ko bolambite mama bino pe bandundo yo bozo ka 5000 botinda ka sosa wilki bon tuna mwana boy koto utaki asala rapete asala kate monsieur na solution fufu après si bino 10000 moi ya liboso ngo za okengela ndo bete bambata karta ndokola yo pe pia ke le ko ba copte futa su bien te obi maka besoin maboro mela di turbo no ya autant on a pour atteindre des c'est mamicho oui attends attends que tu vas là après que 2000 les quoi centenaire quand tu pain retourne à perdre ya mokate ce que le qui tu comme normal nzala ce que le qui même mikata bordeaux ba tchakutu mungba ozafana nango yo mo to senga ba ça mafuta mbila on media ya bien te mais oliaga wana ba bango phone bandelité oko appuyer poser na mokati na 4-4 ndeko ta demi finale ko to na ndo bando timbira mafuta zaki ko bela te o pe rapport na nani olena nani yo lena mutu ko ta dossier rapport wana
Quand même foot bela idée. Yo na batina. Kende bois kango. Mais allez déjà. Kende bois kango. Nana kende bois kela yo legi nana. Yo les Piaka sala. Piaka oyo ndeko to sa ba gafi moko. Donc Piaka l'équipe famille côté des autres. Donc nous sommes permis. Yé pas que kuna kindumba di. Na te ba jeune mi belle ko anga ba pi anga rien. Mi bala mi ka ba promesse. Ba jeune mbala que ça. Landai. Ma sola minene. Ça que 50 cents. Ba jeune mi bala que ça so fin ma passe ça. Otaki aperte DJ Ardatari. Dadju. Wana masika. So moi ça so ba no ba so kene ba na DJ. Et to na ville. Ah, ndule wana somba ekokani tena nani? Wana fisa kotaka wana kotaka. Mais Sophia Timba, boniko na ba DJ Mbalebele na CD ofele na zo manka. Manka. Tout le combien 1-1. Dato tangi komba DJ nani tali. Somo mutu ba jeune alika na kanda. Obunga te fiyo amona mamona mbwa. Ba manka. Génération ebengi aboyi ayebi akutana. Baka tante c'est abona ngwana. Mais somo ni ba papa moko boya ta ba bagi ba lias ba mari. Wana ko toko masiko moi. OK. Est-ce que tu m'as appelé? Alors tout le monde va papa. Après beaucoup ça va papa va violer ban. Il va sentir que ah ndeli pe bimaka. Ba fille wana, ba timbela loin, il connaît difficulté à vivre côté na dossier. To côté manka ki mutaka la papa ça botutu. Mais pe na ko sani osana pia kana manka. So na so fungo ça ki galette be mbongo retard, na koma na bandroid. Inité na na chaka na le ki commerce na na bande. Ko pesa nga foni nini. Na testa so comprendre. De mon pas manquer côté. Mutabwe poso ça zéro. Faut ça là. Maman, Zoka disait mais deuxième bureau que nous bas mais ko fungula mun ko te pour le premier bureau. Okwela ba maka ba ko bomona ko batam. Merci beaucoup, Pasteur John. Alors, je crois que nous allons cheater parce que de courir derrière le temps. Alors, merci beaucoup. On a tout besoin occasion et à Ota Labiso. Continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Partagez vidéo au CPL Nayango. Merci à toute la communauté congolaise, c'est-à-dire communauté congolaise Mobimba, Ota Labiso, partout à travers le monde. Bande de connexion en Afrique du Sud. Merci, puis Bambote et Belé. Je crois déjà d'ici quelques semaines, Tokuta en Abino de Bande Afrique du Sud. Bande de Nabiso au Balina Europe déjà. Mois de février, Bande de Suisse, Tozala ensemble. Sauf imprévu, Bande de tout Baza, Bande de Nabiso Baza na France. Sauf imprévu déjà, mois de mars, Tozala ensemble. Merci. Je crois juste après tourner Nabiso de Tozonga pour tout ça là, tourner à Congo. Malembe. Pasteur John Toko Minasuka, on a vu Eroneza, Ersuya Batu, Batala Rabiso. Déjà, pour nous tout va continuer à soutenir. Si coach Gisnon, tu peux si on monte, est-ce qu'on a besoin à Londres, donc pour nous on a besoin, il y a qu'à se faire soigner. Vous avez souffert pendant longtemps, on a un tempo. Alors, vous hésitez surtout et ils ont une solution, moto qui kolongolo tempo, quel que soit temps, il y a durée oyo et sali. Il y a des gens sans problème. Soit au côté, na www.jusnovix.com, on a des détails, précisions par rapport à coach Jusnon Ozali na Londres, où a même une solution pour na tina na kobongisa l'opposition na biso yelongi tempo oyo kangama et umeli solution nango ezali. Merci na véritablement femme d'affaires Chouchou na Tatila. Merci na JL Lukombo de Genève. Merci na Claudine Novosaou. Merci na Mami Mwanda, Mwasi Kitoko, à Sola Rapé, bien sûr, le tel qui est là, mon zama, qui c'est la temps. Merci na bande kotu, au bota la biso. Alors, Toko Minasuka, Pasteur John. Te Kitoko, ça va que na sepeli fort. Autre le 8 peut se partager, ma comme c'est belle. Tout le semaine, quand tu côté na côté mibali. Ba de sembe pe fo ba mibali belle, ba comment on tombe na botu tondire muta sombeka longoli nyete, malati bilamba sika. Solo rap. Toko pese raison et lamba toko ba, mais ça pousse ni pembeni sur la farate kobi et obima. Donc on a biyomo ba sala ba fille belle. Ibale bele batika ba fille bele na ba nyongo ba blessure interne. Fille to finga ke chel njo nem ta baby say ya wana. Abima prêtre. Alande na kibo jeunesse pas si ça va toto ba ki abenda lilala tia si sama ya boka na fu na fulu. Sa okangela lupango. To kota na dossier wana. Mais pona ba mbote na bika ke nonde konanga bino nyonso na lela bino fort. Donc na pesi na nu o barbi ya bandeko nyonso ya batolia pete na poto. Oza international au place mindele bazakuna na ba français ba tutu tin États-Unis ba tutu ba kota po ndoko Willem non abetela bango tola pete na français bongola ba ndele ba me nde facile boye telaka ezoya na français ba tiela bango ngo nyoso on se comprend donc mindele fanda on a pesi na ba lokona ndo biso oyo Léon Kabasele wana kutu tuna biso mno boyebi awa bazaka pambi ba moko na pesi na mbaya lor mère mbaya lor
vraiment batika yo na pesi mbote na Patrick Lavillonnière le patron na France oyo eza association Tolia Pete depuis Strasbourg donc na pesi mbote na Emmanuel Arlen na pesi mbote na Émile Comon sans oublier Cyril Henry Mindele ndeko na ngai na pesi mbote na Jérémy Kokedey na pesi mbote na Ruffin Tati de Paris Milos Nyenge de Paris Vieux Divi Lisboa vrai quinois na pesi mbote na Massamba Kisoka Débat na le prof Alain Mabankou aux États-Unis yependa tina jeune Afrique bachaye wana penda ba partenaire à Tolia Pete grand professeur ya GT na Tembe na pesi mbote na docteur Guy José Botoku docteur Guy José Botoku na pesi mbote na Catherine Ernie na pesi mbote na Régie Dilou le cerveau batika yo na pesi mbote na Mère Djenaba sans oublier Marie Brassa na pesi mbote na Doris Dorcas na Autriche na pesi mbote na Bijou Motema na Bruxelles sans oublier Kote Jusnovic Vanda na yo donc na habité umela tampon ni okokoka te batebele babengra bateli bino tampon ya ofele nde tambola kaka na ndenge ya bamona lokola te biso tutoleka na berere kende pa na edade soki pa ne pa longo atozolo beza vrai bino ngaka so moni mundele penda mundele ya mundele ndo to sikisi na ta mundele lokuto kondimi mambang mais muningo mutu mwinda zana bakisho za ba preuve tangible tutu ba lobela ngomukili mobimba oboyi oya koyoka nga pesa matoi et pa na plus 44 74 24 02 54 37 akuti na kanga ngondiro to za ba voisin na Londres totana ba porte Zoka yo la kisasa. Nina kisasa na kangi numéro long pe mulai na lela bino tout fort na pesi mbote na Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud nderonanga na ebite na lobani otunanga alendele ye vraiment Zino ça fait là tunanga alendele ye prêtre côté wana donc Nicolas akutu na RDC kalata so kweyawa pona kopesa maba kolio yo ebikande sa batemite malamu to ebite ya bato te bazalaka pa kabelo fa pesa ba condition ndiringa sele sogini mais ba msuza ker généré baza benga pas aleka kuna boy na misu matinda bino bo lakate bo laki era kotinda bo changer profil mais comme on ezali o jelongo kimiso tse komba nyama moko na katoko za tabanda lo bakinanga tala bato bino mo kambisa nga puis yo zana na poto sokosa bongo Afrique ko sandenge ni la promesse est une dette ne baloba na bien na poto no sokosa bongo awa ana mo pente ko tinda batu tina mboka et puis mtazo kosa na crédibilité nyoso au kosa na cravate ya bien na jina au kosa na ilamba bien bana parce que no fio penda non o zapi ki dibo zigo da mbongo tiki pembene nzoka nda trésor yo na loba ete ya bino bon c'est la tole pete mko zongela bena côté bo sala ba manka bino moko foti na ngati mais na lela bino c'est tout fort vraiment la pesi mbote na matu fofa ana sans oublier ndeko nanga Dorcas mbote no yango na pesi mbote na Nancy Bondo bino nyoso o nchosa na besoin nga William Manono na Strasbourg yende sobo yekuna base o elobi yende international ngambo kuna bino bato bozo lobaka passe ko ya poto mukolo ndeko bote ko tungisa nga yo contribuer ne loko to benga nga poto ebiteke mukile za mukeso kimbongo eza o contribuer na kombe bongo benga nga mususu pe courage soko ya ngam na ko zana ozana osoki kombe po zananga tikala mondimi ko to za boni boyeko bongo ngana kama bino en tout cas bon ndeko batu musu ba ndenge te même loko bango bazo ba bongo pasta ngai siko na lingina se porter garant lokola bango ba mitungisa ma trop pona yo oya poto surtout na France ngai nazolo bango na lobby yango ça n'engage que moi le président Molière Béranger oyisa nga pona mambuya Pasteur John c'est-à-dire le plus grand label au Ezali ils travaillent en Afrique il y a production scénique ba clip union surtout c'est-à-dire union surtout président Molière Béranger c'est-à-dire un Brazzaville qui se respecte déjà ceux dans d'autres tanga comme on a maman PDG Willy Toka na otala bato mbongo ebele o baza na Brazzaville président Molière Béranger le quoi bato na biso na kisasa ba ko capter passer John na poto na tiki charge na maboko na yo président Molière Béranger encore une fois de plus merci beaucoup puis pour na la belle au Sahel biso
ndeko ndelo lobi pe bien mais comme à poto déjà ndeko molé lobi vraiment na personne ba coup de chapeau mais yebaka ke bino bata poto bozelanga na zadi na nzela sona bina zana nzela c'est na comme d'aba pembeni na Maroc talanga na kisasa mais na baida pembeni na Maroc pondanga zana ndeko nanga moko pe bonepse ko de jebier William Manona na Strasbourg. Papa a 14 enfants. Oumela, Oumela ndeko. Baker généré, c'est ne pas donner n'importe qui. Il y en a batatu na telo la babino, bakapage, babino tout ça na bino badede news a tout na babino. Talaka quand il a dit abino tout a tout na. Et monsieur so tout na numéro na bano vrai ça vous mentir. Ndeko wana nsama pambola yo. Do yoku dezana dada poto na monango déjà. Kitoko. On a pas plus que William Manano donc papa na fana yo. Depuis Strasbourg, papa a 14 enfants. J'étais donc il est pendant no que ya son abi ya tembe yomba ke bata poto na zadi na nzela na kanti na meka déjà ba hiver na ndako mikolo na komo kota na chambre froide mo bo na uluka manteau na lati na koti chambre froide na ba kangeli na kote ba Thompson na sema 5 minutes na bima na tuni ba température ba na ngo bimi be feza ma 34 degrés au degré janvier hein zonga no matin à degré hein mikolo donc en tout cas, au seul entraînement déjà. Entraînement, micro, nous avons une chambre froide. Si on a un pote, on a réveillé tout le problème de Kamoté. Donc, d'un côté, l'entraînement est comme un belé. Dans ce espace, la chambre froide, c'est Sakifana. Dans un côté, micro, moi, 30 minutes, après ça, on a bimi. Nathalie, niveau manteau. Ah, parce que c'est 14 degrés. Les autres qui t'attirent comme un niveau Autriche. C'est ça, ça comprendre. Donc, il base. Merci beaucoup. Numéro. Plus qu'un Sakibino. 243. 84 084 74 et 084 75 18 112. Je répète pour une bonne compréhension. 084 75 18 112. Na numéro na kangama qui comme opérationnel. 089 52 82 44 6. Wana pena so beti ndonanga mo bimba et puis na pesi bino ba jogo Afrique ya Zambie. Ba jeune FRDC baza solliciter na ba beta na club moko be na Zambie na Ndola. Bino tout na lela bino fo ba benge pas ça mais boti que habiter bino va fitir jogo à pays na ni bino fort bino tout ba tibozana ba tous les 5 continents na Kiba sans oublier na Kiba o bo benga ki to na fan club na Kiba na lela bino fort moi na tanga te pour monde entier tina Goma Etienne Semake bino responsable ba YouTube nyonso na o 5 sera baturobi plein ya tembe ngeko comment tu ciné na Goma chaque épisode de Bimaka to sera de près. Zamba Pambola, bo s'abonner à la chaîne Nabiso ya Nouvelle Tendance Télévision. Bokota, bo mona makamto che mikolo yo. Yango ba, to la pete bino tout na lela bino fort. Vraiment, ya bino na lobate na prochain épisode de Torbete Esco ming mi pe na côté ya côté papa, ya ba papa. Si ma to zongi pe na temps, to ta ande makambo yeke. Et le côté ba maman, to pesca privilège to ba ke keba. Boto sa ba mama o babala mabala o batinda bango se ba mona mibali mi bato sa makasi par rapport à mabalo bochani matoyi bo monani et bimisi ba mbongo mena soko bochesi mibali ba manka bokeba na baje. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Grand merci à toute la grande équipe technique, infiniment merci à ma partenaire Nabiso Union surtout véritablement femme d'affaires chouchou Natati là, merci à Malolo Loris la congolaise Z de plus la pression Mbote Skozolanda Biso infiniment. Merci Nabandeko tout au beaucoup s'abonner matin, midi, soir, enfin comme ça les salam malamu. Restez branchés sur Nouvelle Tendance Télévision, partagez nos vidéos, abonnez-vous surtout massivement et cela nous fera plaisir. Au revoir. Merci na Gédéon, merci na équipe Bimba. Tokutana mikolo koya so nzamba pesi so makasi. Au revoir, bye bye. Suwana to sukisa ki sete me malamu te. Oya infidélité. Libalo otolobio. Ya écoute monani poto moni. Bongo ba o bazo jija kango me basala kango pe na kubata mabaza tale kunde bino moko boyebi et ya sali mabe ala ni mocha batu na basali porno yo ya za marié metala mambasali yo moko zo tala ngazo critiquer maman na consommateur o sala mosi mobalo mi yebi so kutene ala choli boka alliance pour mutu so tali ka alliance o tali ka o penda a bien hein o caresse ko isa maseke njonga nazana mina kolia. Est-ce que ça comprend? Alors va sécurité mais ana mine. Minu, yene moleinya. Est-ce que ça comprend de chemin na loba? Tala likamuna misusuka. Est-ce que ça comprend? Oye komeli bango na yebite. Sikoyo nakopesa faute ce que za mwasi ya batu. Soko za mwasi ya batu, ça peut faute mutache lito ite. Faute ya mwasi.
comment yo bala mobali musia ko corrompre yo ok no mi pesa nzoto pa na ye pe boko matina niveau wana ça ça c'est libala famille à moi c'est surtout baza bon na tie famille po famille zo ka ber ya likamu comme c'était ba ko c'est na bien et bimaka ba manka moi na moi je suis un plus qu'un diable. Et bon ceux qui mobile ndaza marié ndeko nazo banu makambo landanga bien to soki ni page par page na lobi ke mobali atantaka na ekaka mobali ko mona mwasi na alliance awaka omeka chelito nazo banu vérité bali na ebisi yo sikoyo mwasi wana ndaza fo momi ya kitoko teme ya ba caractère yo moni bino bato zo chaka basi na ndako likolo etali bino ko benga mwasi na mbamba tembete zala pena na ndokondeli no pesa conseil liandunda ya voix normale o batu ba choli mo zana ngoti tongo elesi yo bien olali ata bacha musunito ko zala lesi ki oli asoso ba beti maboko na quartier batu babangi na solo nzoka ya nyongo tanto piaka au koto na nyonga kukana ngolo ko zambonga ko rembourser lo ko zo choli to yo privé na balade ndokande pasa liselo ko moko afuti ba masumu wana net exemple ya baka osolo ba wana soki mutasele loko wana filmer yana makomi balé na kacho na solo ou bien compte à rendre na likamo pe ba sala kai na nkuku andimaka te président batu misupe akola kana na yeba na kate alingaka mwasi moko na système a pauvreté tela ke motema mutu moko mbongo abotola mwasi ye pete nzambe ko sala grâce a komi na mbongo ali akompe loka confiance akala kaka na mwasi ne longwa kite akoma ne pe ko kota contre rendre na basi misusu pe babala bala to pasa bango César c'est que ta César ce qui peut bongo te to commande eloko moko te mukile zo tinda mutu mtazana ndenga telemelela nete so comprendre alors sala boy faut kende mbongo ekutana makana poche mais ndenge yelaka to yebite omoni kindumba te même na poto basi ya ba roumain na ba roumanie kuna wako saki nduma na France ya blague te mais baka mindele nete so comprendre